Esengo na balandi nyonso ya Sarah Tola TV na babone na nga nyonso bato balandanga bato balinganga et ba bonjour na bino ba meilleurs vœux ba bonne année na bino bonne année 2020 et babi année 2020 eza année ya ba action année ya accomplissement ya makambo nyonso ya malamu mpona vie na biso. Et j'en profite de saluer mon mari, Diego Milito, mes enfants, ma famille, ma belle famille, mon oncle Oscar Letalamushinda, boutique Michelina Store, et président Charles Tambwe, Jenny Beta, l'industriel, à Béa Elenge, à Sadi Kinzondi, à Albert Kamba, na batunyos tu balinganga, batuto balandanga, Yoloshiku, Amelia Mweba et Orlando Domingos na lingaka bino mingi vraiment boza na mtema mama na likambo lelo et na ozala vraiment mulai mingi te na ma solo tokobeta tozolobela bongo actualité o eza siko bongo ba photo zo circuler na internet pona ex-femme ya Mike Kalambai. Premièrement, tangu ba photo ebimaka na internet na banza bato ebele basaelaka Peniel ba émission ba fingaye mwasi ya lokuta tout ça là ba créer ba problème. Non seulement analyse moko ya mukie rapidement parce que moni tozatongo il faut occuper papa bana ba classe tout ça là. Yvette Kalombo, soi-disant la sœur à frère Mike Kalambai, je m'adresse vraiment à vous. Premièrement, na habité soko bota, na habité. Bon, kobala, déjà soza na ba mibali na yo, kobala batu ba yebaka importance ya libala. Te amona ra soza na ba mibali na ye abala. Mais na betika c'était pour na bana. Moi suis abota na moi suis abota te bara motema moko te. Mais quand on commence à étape où peut-être peigner la zone en toi les cas qui n'ont toute la réaction parce que toi tu parles trop. Peut-être peigner la 8 ans, il y a kubomba même Mike Kalambai. Il y a kubomba ba vérité. Mais si c'était toi, Yvette, mais au salaire là Mike Kalambai même 100 000 émissions, peut-être créer un problème sérieux. Peniel, félicitations à elle parce que Aza na maîtrise. Parce que Moutana Nenge nae ou a conservé problème sur Aza devant problème, la réaction na Nenge Zalaka. Peniel a beaucoup de maîtrise. Lelo Peniel a expliqué biso ba réalité nyonso wa vivant na kati. Ya libala ya na Mike Kalambai. Et c'est pitié. Et mibali il faut respecter basi c'est vraiment important. Na zongeli bongo Yvette Kalombo Mike Kalambai na osisa na ona suka yango wana moni bino batu bolandaka biso de partout dans le monde bolandaka ba influence ya internet te mutu nyonso avaya internet ami bongisaka akolouer sac à bien, chaussures à bien, toi kosomba akangisa tambongo na ye ya pasi soka sombi sac à bien, chaussures à bien, ako futi mbongo ba petit maquillage, plante à bien, aiko impressionner batu o baza musika bazota biso na internet, aiko se faire grande dame, aiko se faire voir comme si azanango, comme si auta na famille moko ya mbongo ebele. Eko dimine batu mususu ya eko bimalorwa ya leki aza au top. Entre-temps, nakini aze lo côté, je vous dis. Bana poto, bana partout dans le monde. Bo fungola miso moni ba fille tout internet na ba garçon internet. Ba yaka na ki bourgeoisie na vie mo ya ki bourgeoisie na internet. Mais en vrai, na ba vie na bango normal na Kinshasa mi souffra. Bino batu bo uta ba mboka na bino kuna ya libanda boyaka ba vacances na kini. Boluka bisika bango bavandaka. Boluka bo fréquenter bango banzela balekaka. Dernièrement moko asaka makelele, elle est une fille qui a beaucoup d'argent sur l'internet, mais à ma grande surprise elle a piéton.
atambola makolo ti lelo tokuta année dernièrement na victoire na mobile nanga aoleka coin na victoire azwa zipi foulard mo boye mais ana succès belle l'internet pour ne pas citer les noms mais ngasko batabongo na sala bango système na kanga bango ba photo parce que makelele trop na mato ipasi et ana batu mususu a vivre peu bien maloba na été à sala ka musala na et batu la plupart so moni mutomi kumisanga en vrai anelote Yvette Kalombo tika via Peniel oza ninde kwa Mike Kalambai tozotala bato ebele bazofinga na internet otikala kozwa parti pour bango te otikala ni kosala pe ba analyse ya mabe ya yo moto yo monaka ya osala analyse pe ya kocritiquer ya kofinga ezala Peniel ex-femme ya Mike Kalambai. Toi tu étais qui? On se défendant étant que journaliste au salaki analyse. Mais quel genre d'analyse oyo salaki? Non, ce n'est pas sérieuse. Ce n'est pas vraiment sérieuse. Ozanin de koya Mike Kalambai. Et baminene belé bongo nyonstu kofinga moninga no mwasi mais so total yo na Peniel elle vit très bien. Aza bien. Atana aspect physique. Aza très bien na vie na e. Elle est mère de 2 enfants. Nataï na wana na forme azaleli wana mère de 2 enfants. C'est une femme à féliciter au betela maboko. Peut-être yo no botité. Ti obota ko koma na bana mbale ko koma netani. Moi si abota te barande monte. Moi si abota te baswa na raté parce que o abimisi bana na mokila kaboli kitoko na ina bana wana mais soki azo résister à moi si kitoko azapenda moi si parce que yana basi belé soka botem so abota ka mwana moko échanger forme nzoto abeba bote sila bima mu pepe parce que mi bomba ki bien te mais so moi si aboti bana timi baleto donc ce qui lelo moi si aboti bana mi baleto mi sato même 5 azan toujours en forme c'est que c'est une femme à féliciter yo boti na noté hein oyaka en internet ba minene belé ozanu rafia makolo taxi on na ko matate na vie tina okufa eza taxi oyo yo mata le 25 décembre jour à Noël taxi jaune oyo ezaka 3 pine ba moto wana ya 3 pine ke na osala ba kota banga bana yango yo tambona je ne pense même pas que ezaka express na croisement na croisement ya Kabamba. Ouais, croisement ya Kabamba, Bokassa. Tout ça na bino croisement na embouteillage. Mutazara na volant mobile na nga na kanga photo la ta robe moko ya vert. Na maquillage na o cha crayon et sala net crayon soki ezui mai toni ni ndenge kitara batu na misu na CA. Na robe na ndenge ozalela ki. Franchement, make-up na internet to ebo bongisa batu. Ba minene boyaka na internet en tout cas so bozaka tana ba mapango engeza la bien makasi parce que wane lo côté même makelele belé na internet o finga penya yo leki Peniel na nini po ngap na eza yo na fi wana mususu na ba photo na bino de makela ni boyaka otela batu na ba internet botika batu ba vandako parce que ngaso salinga émission makam na olo ba conscience no témoin ba internet ba mon aime sous non ko ça mais conscience no et à témoin le 25 décembre oza na moto il y a 3 punais il y a jaune au tana ngo beau marché na sala na bino croisement na Kabamba Bokassa yo kende net o kende wilinga na zonga net na zonga beau marché ou ta robe à vert na kanga au photo parce que toi qui na moi embouteillage maman au finga moi c'est Mike Kalambai na nini ozo finga ina crise à jalousie ou quoi. Et mutasuka na sukisa neza Mike Kalambai. Mike Kalambai aza frère taza pasteur te boti kola te ba kombwana bozo bebisa évangile. Bino batu bo sala ke batu balinga susu ko sambela te na vie. Na ba pasteur alokuta o bino nyos tu boza nzinga les oiseaux de même plumage. Mike Kalambai aza ministère lora ba ministère nyonso. Parce que so totali même Kofi Olomide. Tozu ba papa mbati ba kufa, tozu no ba grand, tozu ba papa chéri. Tozu ba Weranson
est-ce que bakoko sala makambo yo ba pasteur na ba frère bazo sala ya ba divorce banda to yeba Weranson na mampata ti lelo Koffi Olomide na alia ti lelo Falina Nana Ketchup ti lelo mais comment bino basani la nzambe soi-disant na ba yembi boyembe la nzambe parce que ba wera to benga bango na ba fali to benga ba misia mokili bino siko ba misia nzambe quel genre de comportement Mike Kalambai aza musicien nzambe taza frère Mike ten il est Mike Kalambai avant d'asala examen de conscience amona que non ba mama balingaka makama nzambe mingi puis ba mama balombaka bien na makama nzambe bafungamaka a préféra ayemba aza na don na ya koyemba bite koyemba na ngana yembela ngonde nzambe na nzambe na ozwa vie facile peut-être so na bina yemba na ndenga ba musique ka ya profane eti na ngana simba bakisi na sala boye mais na yemba kana ngaka kombo ya Yesu c'est ça Mike Kalambai aza même pas frère aza ni pasteur entourage na idem na ba pasteur o nyoso bazaka na ba camarade ba Moïse Mbi et banani si réellement vous êtes de pasteur conseil nini bo pesa na frère Mike Kalambai na makamba sala moi sinae moi je de preuve na ebi ebele ya ba master nanga ebele o Mike Kalambai abima na bango o tozala même na bango na ye moko Mike Kalambai o botika ko bobanga nzambe Yvette Kalombo yara lisusu o sala émission au côté la Mike Kalambai. Ce n'est pas sérieux. Babiso to vanda calme to lobate to ebi ba mbele. Et ni Solangi c'est une copine à moi to tangana un internat béré. Donc on se connaît très bien na yebina ba réalité belé les cas na couple na bango. Soko za na o gigolo o yara koluka vie o réussir na nzela na kombo nzambe okoma no gigolo e basi ba pesa ka mbongo même. Salam na yo pourquoi tu as accepté de te marier? En tout cas, ngai naza contre na bato ba benga ke frère Mike, naza contre na bato bazo benga ye pasteur. Na ye na ba entourage na ye ba pasteur, ce sont des faux. Nzambe balobaka Bible lobi na tanga suka il y aura des faux prophètes. Mais c'est ça yango makambuto mona. Ba chanteur a lukuta na kombo nzambe. Ba pasteur a lukuta moni musala koluka musala ta musu na mboka aza ata cadre na société ezalele pasi. Ami bwaki na azui a côté atangi ba cours à Bible. Ami bwaki na na ki cours pastoral. Azwa mbongo ofele parce que ebi ki batu balinga makambo nzambe. En tout cas, c'est regrettable, Nga na moni pona lelo vraiment na suki awa, mais o ezara la première analyse. Donc ba analyse zo continuer to sala ba émission tongo ezali donc to na tongo photo to s'occuper na ndaku. Un grand merci na bino batu bozui tan ya Holandanga. Numéro de contact ezawana bokoma ba remarque ba conseil et bato bino bolingi na yambela bino courant de cette semaine babaki année 2020 c'est ça année de travail année d'action année d'élévation makamnyo soit bien de bénédiction tout un grand merci na bino bato bolanda ngai bato bolanda ngai na linga bino mingi à la prochaine émission au revoir ciao.